bandeko bonso balandi boyebi kopesa biso lisusu ntango liboso ya bino matondo na bandeko yonso awa ya République démocratique ya Congo, matondo ya bino bandeko ya libanda oyo ko bokozwaka biso bongo na nzela ya internet tobaki manaka na bino ya sika oyo yeyi na kombo to kanisa na kati ya Moyindo Television oyo moko ya manaka benatina kaka ndenge tomeseni koloba ya kozongisa conscience ya Moyindo na nzoto ya Moyindo utamwa ntango ndenge tomeseni koloba Moyindo aze kotambola vraiment na kozanga conscience. Moyindo aliyaka na fulu, Moyindo alataka tombola bwaka, Moyindo alataka na basouvetement ya baye ya yebite talantina lisusu manaka yeye kobakisama na mopanzi ya baindo bolamuka manaka tokanisa eye lisusu kokoba po nini tokanisa te bato esengi bakanisa po nini tokanisa na bokanisi nde moto akotalaka esika uti esika komi pe esika azekokenda na kokanisa nde moto ayebaka kobongisa etamboleli na ye na kokanisa nde moto ayebaka kososolisa bayeba ze njonga njinga na ye na kokanisa nde moto ayebaka kobongisa bambeba ye asalaki esika uti po ya kobongisa bongo lobi na ye toujours na kokanisa nde moto ayebaka koinvestir po na bomoi na ye ya lobi talantina totili bino manaka ye bomo mesano tosengaka na bino bandeko balandi bopesaka biso ntango bojujaka biso na kombo ya foi te bojujaka biso na apparence te bolandaka manaka ye sans tendance et sans parti pris. C'est vrai lelo bisika ye mokili ekomeli bato baze kozila lifelo pe basusu baze ko espérer lola po yango enseignement ye touti nango bisika yonso ye touti nango basusu baze kozila lifelo baye bayibaki baye babomaki baye batongaki baye bacholaki baye yonso basalaki makambo malongo banite baze kozila lifelo baye basalaka bolamu baye basungaki baye bakabaki baye basalelaki nzambe baye bakomaki batei nde baze koespere lola vraiment te na 21e siècle bato bakoba koespere paradis moko imaginaire moto abandi kobokolo baliyo na ye na ndako na esika ya imbwa to na esika ya nyau moto akomi na bazebre na ye na ndako ou un enseignement ya christianisme islam idem tokolikia moto akanisa yango totimanaka oyo kombo tokanisa ensemble na bino tozwa ntango ya kokanisa na yino mokili soi-disant ebandi na Adam na Ève selon Biblia mokili ebandi na Adam na Ève Caïn na Abel bakomi mine mibali basato na mwasi moko na kozanga koyokana na bango soko ndenge lisolo babeti bakendeki kobonzela bato nzambe bolimbisi libonza nzoka ndo par définition libonzeze fruit ya mosala Abel mobokoli Caïn moloni
moto na moto ya kokumba fruit ya mosala na ye. Abel amemi ebwele po yango yazalaki kobokolo. Kaya amemi milona. Toboyi kotuna mituna kaka ne bandeli. Wana mokili ebandeli banyama yonso ya moto. Oyo Abel azalaki kobokolo. Atwaki ye wapi? Po banyama yonso ezalaki pene ya moto. Ezalaki na zamba moto azena na jardin d'Eden. Oyo Abel azalaki kobokolo. Atwaki wapi? Abandaki kobokolo bango wapi? Point d'interrogation. Tango wana mokili ezesika milona yonso Nzambe datiaki. Ma milona yeka azalaki kosala. Eutaki wapi? Abalolaki mabele na moyen nini? Asalaki elanga yango nesika nini? Po yango moko jardin d'Eden ezalaki elanga. Botala mituna tokanisa. Tokanisa. Yambo toko makutu nano na bango banei lisolo ya yango ya Adam na Eve. Nyoka aya bandi koloba na bango. Nzamba kosibino. Soko bolemboma. Boko koma mayele lokwa Nzambe. Boko kela. Mwasi yali imbuma. To éviter Adam kendaka mosala. Adam kendaka wapi. Akendaka kusala nini. Mwasi yali imbuma soi-disant. Akumbeli pe mobali eteni ya mbuma. Soko pomme, soko likala konki. Soko goyavo, lipela. Soko tondolo, soko manga sende, mbuma. Bondi melango kaka bongo, Biblia mokanda ya Nzambe, bakotuna kamituna te. Mbuma, ingeta, tujue yango na concept wana, mbuma. Tango balei mbuma, ye mwasi alei. Soko pe satape alia ki to apesa ki kaka ye mwasi alia. Akumbeli mobali eteni. Mobali alei mbuma. Tango balei mbuma, la première des choses, ba comprendre que baze balumbu. Kokima na bango kokenda kubatama. Bande koto kanisa. Balobi chaque pourquoi Nzamba zalaki koya ko visiter bango. E na poko ya mokolo wana tango bayoki bapa ya Nzambe. Bayoki bapa ya Nzambe. Bakimi bakei ko batama. Nzamba bandi ko luka bango esika kutelaka bango. Aluki bango, aluki bango, aluki bango, amoni bango te. Ndakomi ko belela. Adam, Eve, Adam, Eve. Bango pe bayanoliye to batami yo. Atuni bango bo bataminga mpo nini. Balobi poto ze bolumbu. Nanya ebisi bino boze bolumbu. Bolei mbuma. Ingeta satana moto akosi biso. Mais est-ce que tokanisa bandeko? Tolongola na ino foi. Tolongola na ino foi. Tomiti ya bato. Na mayele pe bwanya. Nzambe amonaki te. O balobi Nzamba komona ko te na se ya libanga. Te na se ya bibale. Na kati ya bazamba ya lolenge na lolenge. Na se ya mabele Nzambe akomonoko. Bango balei mbuma. Nzamba yebi kutu te. Te mokolango azeye koya kotala bango na pokwa. Azeye koya kotala bango na likanisi ya bana malamu. Bazeye kaka na ino bana ya botosi. À la grande surprise, akuti bango ndesi baleyaki mbuma. Nzambe oyo atambolaki oyo bazalaki koyoka bapa. Nzambe spirituel. Nzambe physique. Moto akotiaka bapa
moto physique makelele ya bapa ezebe na moto physique nzambe ye bango bayokaki papa na ye nzambe nini tokanisa bakei baboti tango baboti ndenge tutei koloba na motu ya masolo Kayin moloni abeleleki mobokoli na kati ya jardin de Dieu bajwaka ndambo ya banyama babimi na yango po babenganaka bango esika bakendaka nde abela mimemelaka nyama na ye esika Kayin amemaka milona na ye ingeta entre parenthèses kasi ekosala tango mokili bato mine Adam na Eve baboti beba na babale Kayin na Abel mais tango Abel akufi Kayin abomi ndeko na ye nzambe atuni ye Kayin wapi ndeko na yo est-ce que nga naze mokengeli na ye tango wana nzambe na bato na yebi te bazaki kosolana na voix nini po il ne change pas, il est le même hier aujourd'hui et éternellement soko na tango wana mapata ezalaki kofungwama mongongo ebimi loko abongwana te lelo mpe mapata makofungwama mongongo moko bima soko azalaki koloba na se ya mabele lokola bongwana te lelo mpe koloba na se ya mabele me tokangi parenthèse toti parenthèse alobi makila ya ndeko na yo egangi te epai na ngai okozwa etumbu kokende mosika ya mabele Kayin abangi alobi nzambe etumbu ye eleki pasi po ya ngai mpe kuna esika ozali kotinda ngai bato soko bazwei nga kuna bakoboma ngai nzambe alobi nakotia elembo na mbunzu na yo moto yonso akoboma yo nakovangeli wana yo mbala sambo 7 fois balobi Kayin kenda esika kenda curieusement abali chose bizarre oyo mpe totuna mituna te me lelo na manaka tokanisa tolobi esengi tokanisa po tozwa boyebi esengi na biso tokanisa po tozwa mayele mpe bwanya mwasi wana autaki wapi babali mpe baboti bino bato boze na biyano bokomela biso biyano bino bato boze na mituna bokomela biso mituna po balobi nsima ya Kayin na Abel Adam na Eve bayaka kobota mwana 7 mais 130 ans après 130 ans après pona nini nzambe aboyaki libonza ya Kayin po yango ezalaki milona na ye fruit ya mosala na ye lifuta ya mosala na ye nzambe aliaka mpe misoni yango aboyaki matiti tokanisa tokei na lisolo ya Noe biloko yonso yeze lelo na mokili oyo ekotaka na masuwa ya Noa oh là, ça fait mal
Vraiment, ça fait mal. Même les éminents pasteurs, même les intellectuels, basé côté ya yango, masuwa ya Noa. Ekotisaka biloko mibale, mwasi na mobali. Oyo yonso etikalaka libanda ekufa. Masuwa ya Noa nde banda mokili ya sika oyo tozetelelo. Oh, vraiment. Po bayindo bazala, certainement kotisaka bayindo mibale. Ya mwasi na mobali po ba reproduire boyindo. Ingeta balion bakotaki mibale mwasi na mobali ingeta. Baleopa mwasi na mobali ingeta. Bangando mwasi na mobali ingeta. Bamagorodo mwasi na mobali ingeta. Bangungi mwasi na mobali ingeta. Bankusu mwasi na mobali ingeta. Bintekwa mwasi na mobali ingeta. Nini susu ba corbeau mwasi na mobali ingeta. Ba fourmi ngambi fourmi docteur mwasi na mobali ingeta. Ba requin mwasi na mobali ingeta. Bongo ba baleine bongo ba baleine mwasi na mobali. Tokanisa vraiment tokanisa mukanda wana esalamaki na lombambo kasi esengelaki etikala bongo po na convention spirituelle bayebaki eleko moko ekoya longi ya koya molakisi ya koya na bwanya mpe mayele yango fumuki mbango alobaki moyimbi bakokangaka ene eloko ayibaki bokoba kotanga mokanda na bango bayaki nango nde bokososola contrôlement ya ndenge église kimbangiste bajua biblia lokola mokanda ya référence moyibi bakokangaka ye na eloko ye ayibi bokoba kotanga mokanda wana sika biloko yonso ye bango batiaki na masuwa ya Noa baliaka nini pendant 40 jours. Baliaka nini? Njoku aliaka baton. Provision ya bilia. Bo renvoyenga te en disant que waneze mabomba mi nzambe te, c'est faux. C'est faux. Mabomba mi nzambe te. Nzambe asalaka na ba principe po ye moko principe. Soko bakati yo loboko ezena lo sambo te ko botisa loboko. Liyo aliaka mosoni. Batila ki réserve misoni na kati ya masuwa ya Noa. Baleine bajua ki wapi pendengeni. Ba pingouin, ba phoque. Non, tokanisa. Vraiment tokanisa. Vraiment tokanisa. Soko tolobi to banda kokenda, to banda kokenda. Bokomona ke Biblia ekomela bato makambo. Oyo bayebaki te lobi sima ya lobi. Ekozongela bango. Ekozongela bango. Marie. Zemizanga mobali. Mengala koliki to confondaka. Ange Gabriel tango abimelaka Marie. Azalaki clair. Ange wana. Alobi na Marie okozwa zemi. Zimi okozwa. Okoboto mwana wana akozala mobikisi ya Israël.
kombo na ye kozala Emmanuel, Nzambe parmi bango. J'hésitais, Jésus ba surnom le roi ba Zombros, ba Kagera, ba Zinové, kombo ya Jésus. Et c'est même pas la signification. Mais moi na ye, ange Gabriel la ki Marie, kombo na ye Emmanuel, soi-disant entre parenthèses na mokanda na bango. Potoze ko meka ko kanisa sur mokanda na bango. Ange alobite ngai na ko tikila yo zemi. Alobi na Marie okozwa zemi. Étant mwasi ya libala. Oyo bazé na mobali na ye Joseph. Basalaka yonso. Mwasi ya libala salaka vierge, s'il vous plaît. Tokanisa. Vraiment tokanisa. Mwasi ya libala akozalaka vierge te. Angelu ya bato pe ayaki clair alobi te na ye kotikela yo zemi. Alobi okozwa zemi. A supposé naze kotika bandila po moko na moko akenda akanisa. A supposé zemi ya molimo mosanto. Ekoti na automatisme na nguya epa ya Vierge Marie. Et bandeli na voix spirituelle. Et bandeli na voix oyo exista nano te na mokili ingeta tondimi yango bongo. Molimo mosanto Maria ebaki mobali te asutuki zemi e bandi. Zimi oyo ekoti na lolenge spirituel. Na lolenge inexistant. À la grande surprise, et bandi alors kolanda et tamboleli yabazimi ya mosuni et bandi na sanza yoko sanza mibale sanza misato eleki moto basambo mwambe libwa mokolo ekotaki ekotelaki na samakolo te. Et ya kita mosuna mopepe koti na bazolo ta mosuna monoko. Ta moso ya kina mai au bénite. Même okolo ya kobima. Elukinzila bazemi ya mosunye bimelaka. Esali pasi lokwa bazimi ya bato ikosalaka. Eluki pe sika. Mwana wana abotama lokola bazemi ya mosuni tokanisa masolo vous essayez de tenir même pas debout. Jésus a balate a botate. Pour ça qui 100% homme, 100% dié. Mais bon, on était sur que Jésus a botakate, a respecté le principe de Nzambete. Oye pesa magane bandeli. Et je ne sais pas mon côté Nzamba bongo la yango. Pour le baka multipliez-vous. Moto ya yambo soi-disant dans la Eve baboti. Bakayen ba premier assassin baboti. Lucifer écoute soi-disant ennemi à liboso ya Nzamba ye iko bota na Eve. Alors ce que Jésus a botaka te. A respecter tes principes. Oyo tata na ye moko soi-disant tikaka. Multipliez-vous. Moto fois bota. Ou soit azalaki impuissant. Mingana koliki azalaki impuissant. Te pour quelque part kaka na Biblia wana.
alobaka na bayekoli atunaka bango na fanda na bino bosalela ngai nini me botala mwasi oyo apangusi ngai makolo asokoli nga makolo apangusi ngai makolo na suki na ye pe apetiki ngai mafuta. La Bible de Jérusalem va utiliser mon caresse. A caresser ngai na suki na ye. Mokanda yango tango yonso ese ko sala revu et corriger. Baza ko revoir nini, baza ko corriger nini. Soko de par baloba dieze mokanda inspiré par Dieu. Tenzamba koma mokanda ya Biblia te. Azena epena biki wana te comme le wana ezena inote. Tokenda na lik 1:1. Il était clair ce monsieur en disant que c'est le fruit de mes propres recherches. Yango mokoli kezalaka mokanda komela Théophile. Biso ba Théophile. Épître de Paul aux Romains, aux Corinthiens. Biso ba Romains, biso ba Corinthiens. Évangile selon Matthieu. Évangile selon Marc. Selon tokanisa kobande kobalandi. Tokanisa. Soko tokokanisa nde tokoyeba touti wapi. Tokomi wapi. Pe tose kokenda wapi. Ba verset ya Bible ezeko bongo no. Ndenge veille ya conscience ya bato ezeko la muka ndenge mokanda wana ezeko bongo la maluba. To makomi. Yango wana mokanda ya Biblia eze révisé, corrigé. Masolo moto na moto yebi ba zone d'ombre nini lingeli mokanda wana. Moto na moto yebi tokanisa. Le 3 mai 1491 Rwandinga kwa djui batteur. Ba premier missionnaire et ba péché batteur. Soko Bible yate. Ensemble to banda ko mituna bongo. Soko Bible yate. Biso to ngaki to zala sanzambe. Falaki ba importe le bison nzambe. Non. Non. Nzoke loko yonso na mokili. Tolobi bien loko yonso na mokili. Ezena mboma nango ekopesaka. Ezena mboma nango. Sans christianisme. Yango wana Égypte grande puissance bolimbisi. Sans christianisme. Sans beaucoup tanina biso na mondele. Moindo moto a varié une évolution de l'âge Pierre Taïe Tina Meto wana moto a évolué. Bégyptologue lelo balobi soko komi na ba pyramide tali ba manuscrit yeze wana ezala ki taillé pour kakana kotala manuscrit ezala ka wana. Et Salamakana Baouti, artisanal était. Égypte et Salakana industrie. Première grande puissance. Mais avec le christianisme. Lelo. Moïnd observateur ya mokili. Bato yo bakumbeli yo Biblia. Kakana koya na bango. Ba commission moumbo patekyo lo kwa nkoni balobi ba yena bol ndeko ba yena bolingo babomi yo mawate e uta wana poko sosola ete
à force bato basé kokota na christianisme, à force bato basé kokoma motema mabe. Pour bososola été christianisme, eze bon zambete ka seze bondoki. Nebi ke se ko so abande ko mosusu. Mais tokanisa. Tokanisa. Yambo bato batia misisa lisusu makasi koleka na christianisme. Soit-disant avec les églises des réveils. Mwandambo ya elembo. Ndaka ya bolingo etikalaka. Vers les années 60 et quelques, 70 et 80. Moto akufi na balabala. Ba mama bako tambolo. À volonté. Moto juli kambotende atindi bango bosalela ngai boite bango moko. Baibikeli wa ela kakate. Et briska kabato. Esengi tosala eloko kolandela bokoko ata bokoko yango ezalaki deja ebungaki mais ndenge tolobi elembo etikalaki. Bakoleka ndako ndako oze na mafuta opesi, oze na matembele opesi, oze na mungu opesi, oze na madeso loso, oze na misolo opesi. Bakokenda kokomisela moto ajwili kama moto akufeli balobi esiko koyambela bato tala ebandeli bamama baze kolamba tango biloko ebeli joie elobu kumbela voisine ata bino bolambaki pondo voisine alambi pondo bokosala échange ya bilia boyebi ekufeli wapi na beglise moto atindeli yo biloko yebe tadame na ye bakeli phénomène bondoki phénomène tobengi yango bongo na ntina bakeli yango bato bakoma komona kaka bando na tango wana bana ndenge baze kosakana esika baze kosakanela bilia ebeli na bondeko na motema bakosurvivre bango balia melelo kindoki imaginaire mama lopango aze kubanga kopesa mwana locataire bilia de peur ke bakanga endoki na kopesa ebo soko ayokili bomupasi na butu mokili ebeba tolingaka lisusu te église moko ya forme ya kodestabiliser lisusu moindo bakela méfiance entre biso tondimanaka te tosunganaka te toyebi kose complete te nzoka nde wana loi ya complémentarité yango ezalaki likabo ya moto moyindo na bafefo na mboka basalaka meme makelemba ya kosala na bilanga moninga aza makasi mingi te tokosangana tosali ya intel toleki na intel toleki na intel po bato yonso bamikokela soko bato baze ya komikokela motema mabe kozala makasi te mais totala christianisme biso toyebaki ntango nyonso bokotia provision ekotambolo na balabala jwa mwa elembo komisela pa ya mama na kingandi jwa mwa elembo komisela pa ya mama na kingandi lelo église atei bato nini ntango église abandi koteya ekomaki botindisani ya bilia lokola bateyaki
mama oyo na susi ya kondima christianisme abosani esika bauti na ndeko na kopesa na biloko akomi kokenda kokunda na nsima ya ndako ntango ndeko ayebi acomprendre ke depuis un temps ndeko na ngai aliaka lisubilia na ngai te méfiance regret bokabwani ebandaka na kati na motema ekose manifester plus tard libanda bandimi bamipesa bakombo ya bapasteur na bango nga nakendaka pa nzambe ya soko nzambe ya bitumba ya molimo soko nzambe ya wapi nzambe ya tata kingandi na église kaboli bango yonso christianisme mais soko ngonga eleki okoloba okomona te mondimi oyo asambelaka na limeta loba nakota ta pene ya quartier na ngai awa mpo ngonga eleki te division bandi na église baze bafanatique ya bapasteur na bango yango lelo manaka yeyei tokanisa boze na mikili ya poto boyebi songi badokteur ye baze kondima bato bakufa lelo basusu baze badiacre badokteur ye baze kodevie biloko leta akosombaka mpo ya hôpital général ex mama yemo basambeli tozala bafanatique te me tokanisa toyaki na mokili mpo nini notion ya lola na lifelo est-ce vrai mondelo ayaki na bible ye moto ayebaki paradis lola ye moto akati yo maboko ayoki yo mawa te lelo aza ekoboma yo ebola ekoti lisusu na Équateur ndenge toza koloba lelo me boyebi ke bango nde basalaka me mpo nini bango babangi nzambe te mpo bango nde bayaki na lisolo ya biblia boyebi ke guerre na este bango nde baze kokotisa mpo nini babangi nzambe te bayebi mai ya molimo ya mosuni mai ya mosuni lelo nalingaki manaka na biso ya yambo na moindo television tokanisa sur mokanda ye bakumbela biso sur biblia botikali na bapoint d'interrogation bokomela biso kofingeze na ntina te me balobaka koswana ya libota eza lokwa makila ya monoko mosusu kobwaka mosusu komela toze baindo toze koluka kobundela mabele na biso bolamu na biso baindo moto akouta libanda te aya kobongisa biso badivision ese koprofite na biso te me na manjoli njonjo bosufri tokabwana mpo ya mokolo mwa lelo moko na moko akanisa te tokanisa touti wapi tokomi wapi mpe toze kokenda wapi kimia mfumu kimbangu balongo mpe bankoko ezala na bino tokutani na manaka isusu matondo mingi